Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout, bozolanda biso, na tranche na biso, oyo tolobi intercession, ya mboka, toza kobondela na tina na mboka, toza kobondela na tina na basai na nzambe. Alors, topesi bino shalom, toprometaki bino, toyebisaki bino bandakala, pe tolobaka mo bandakala te. Toza ko conquérir 2015 oyo toza ko conquérir na nzela na ba genou. Kobondela pona mboka na biso, kobondela pona basai na nzambe. Yango wana naza kopesa ba mama oyo toza na bango shalom, toza na mama Geneviève, toza na mama na biso pe Léonie. Alors lelo toko luka vraiment toko kasu komi bonza epa na nzambe pona kobondela pona mboka na biso pe basai na nzambe. Shalom mama Gene. Shalom kimera koleza. Soko kopesa ba mama nyonso parce que biso nde ba mama tolobaki ke oyo ezali tranche na biso. Soko kopesa ba mama nyonso bazolanda biso mokimo ba shalom pe kimia elanda bango. Ndato mingi na ba mama nyonso oyo bakusana tango kitoko oyo tokendaka na papa na biso oyo azali mokonzi likolo na se na peti ya mama nyonso mbote na kombo na yesu. Ok, toza pe na mama na biso Léonie. Maman Léonie soko se présenter pour opesi ba mama nyonso tout ba shalom partout mokimo bazolanda biso. Mama Léonie aza na Suisse, nga aza na Manchester, mama Jenny aza na Londres. Malobeza pa na o mama Léonie. Shalom shalom ba mama oyo bazola sula tango oyo shalom na bango na kombo na yesu. Ok, na kosenga kaka o matisa mwa mongongo mukie parce que ezali media po bandeko bayoka nini oyo biso toza koloba. Alors na koumela penza te na kati na exhortation avant tokota na losambo tokota na prière. Exhortation na biso tobongisaki na psaume chapitre 11 verset 5 à 7. Alors mama place yo zali kamata bible na yo otangi na psaume chapitre 11 verset 5 à 7. Alors kotanga yango méditer yango petanga yango ba révélation ezali ba reme ezali wana okoyoka nini oyo nzambe aza koloba na tia na biso. Alors poto kota na bozindo na kosenga mama Léonie soto koki kotangela biso mama mukie na psaume bongo to koba na musala oyo tolingi tosala na ngongo na minuit. Amen. L'Éternel sonde les justes, et le méchant est celui qui se plaît à la violence. Fait pleuvoir sur le méchant des charbons. Fait des souffles. Un vent brillant sur les calices en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Tozomona Bible ezolobela biso wana si la justice de Dieu. Nzambe na biso aza juste. Et nzambe na biso aza contre ba méchant. Nzamba lobi ba oyo nyonso tu baza ba juste ye ami monisa marakati na bango. Na yebi ke biso tranche na biso ezali ya prière toni to exhorter ba mama ba mama boza kolanda biso ezali kaka quelques exhortations avant to kota na profondeur. Nzambe na biso aza juste pe ayebaka ko justifier ba oyo baza ba juste et azalaka contre ba méchant. Tozomona na entourage na biso partout mama nanga okokoza na kati ya organisation moko to pe na mboka na biso soki leo tozomona makambo za ko boite za ko tambola bien te parce que na pembeni na biso totondi na ba méchant. Totondi na ba méchant. Totali même exemple ndakisa ya Abraham. Nzambe abikisaki mboka mobimba à travers losambo na ye. Est-ce que na mboka wana bato bazalaki ebele te? Yango mama nalingi na encourage na exhorter que faut koyeba eza na bato mosusu soki bazobondela liboso na Nzambe ezala kwa makelele. Mais eza na bato mosusu soki eza kobondela Nzambe azoyoka ye. Yango toza koluka na tranche oyo tobondela mpona mboka na biso mpe basai na Nzambe toza koluka bamama oyo babondelaka mpe Nzambe ayoki bango. Parce que Nzambe ayokaka n'importe qui te, puis Nzambe ayokaka mutu nyonso tu te. Totali na lobaka référence na nge ezalaka Esther na kati ya Bible. Esther azalaki mwasi oyo aselevaki pe atelemaki mpona mboka na ye pe quelque chose esalamaki. Biso pe ndenge moko bamama ya diaspora toza kotelema afin ke Nzambe ayoka biso. Yango toza koluka bato oyo
nzambe ayokaka bango parce que nzambe ayokaka losambo na n'importe qui te pe ayokaka losambo na mutu nyonso tu te tozoluka bato oyo nzambe ayokaka bango toyeba koconquérir 2015 oyo mpona mboka na biso mpe mpona basali na nzambe. Alors yango mama na biso Lioni na Suisse auti kotanga wana ke notre nzambe na biso azali juste pe asalelaka ba oyo baza juste yango na vie na yo mama papa luka ozala moyenge ozala juste ozala mutu malamu ozala mutu ya malamu mais na mingi tozala bango pembeni mingi tozaka na batu ya mabe ba méchant eyebaka ngo ke soki ozokende koluka musala soki okutani na méchant akozala esprit humain akotelemela yo moyo ozwa même musala ne kozala te partout ba méchant bazalaka obstacle ba méchant ba etufaka ba méchant atikaka te ke yo évoluer ezala même na famille na yo wapi pai na entourage na quartier wapi bazalaka obstacle oyo bakoki ko étouffer soki bayebi ke yo ozali juste. Alors yango potolonga ba méchant ezaka na nzela na losambo tolongaka ba méchant ezaka na nzela na losambo comme lelo mboka na biso ekabami mboka na biso ezosala makambo ezosala parce que totondi na ba méchant kobanda na mutu china se ba méchant parce que bato baza juste baza malamu bakoluka bolamu ya peuple ali ya malamu social esalama hôpital ezala bato bali ya malamu ba école ya ofele biso to na diaspora na poto tozotanga kutu école ndezofuta lisusu biso donc bandeko nanga il faut tobondela totelema tolela mpona mboka na biso afin ke nzambe atelemisa ba juste na badomaine nyonso na baentreprise nyonso. Alors nakoki kozwa monotonité ya parole nayebi te mama Lioni soki okoki kocontribue quelque mot na minute mokie mpe mama Gene apres topase na kati ya prière. Conscience. Bazwa conscience que bayeba nini mokili ezali kotambola parce que nyonso ezaka nzambe koma wana nzambe ezali kona biso toyebaki toyebana kobondela mpe bana na biso toyebabela kolakisa bana na soki ya losambo mabe esekoti mingi ya banzela ya place bakokendeke donc mabe ezali partout yango na fo toyebana kobondela. Ok, merci. Nazongi pa mama Gene soki okobakisa quelque mot na minute mokie. Yes, pendant que tu parles, tu le baisa bongo, parce que c'est bébé, madame ekomi mabe ezali malamu yango ezali kosenga ye te na oyo bazali koyoka mwana na nzambe oyo bazali koyeba bayeba ete bakota toujours na mabondeli mpo ete nzambe akoyoka biso ata tozali mibale tatu nzambe akozalaka mpona koyoka mabondeli na biso. Ok, wana tozwi position mpona kobondela toke na kati na adoration ko adorer nzambe parce que Bible eza koloba biso que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Yango biso tokokende ko adorer nzambe. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, oh, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, oh, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Azali nzambe, amen, azali nzambe, oh, amen, azali nzambe, amen, alléluia. Hakosakate, amen, hakosakate, oh, amen, hakosakate, amen, alléluia. Nzambe malamu, amen, Nzambe malamu, oh, Nzambe malamu, amen, alléluia. Nzambe na biso aza nzambe malamu oyo akosaka te oyo alobi yango asalaka
yango totomboli mingongo na biso bamama yo ozolanda biso na ndako kotala lokola kozala spectateur te kota na biso elongo bondela toke kopesa nzambe wana merci kokumisa ye tobandaki semaine tokomi lelo vendredi nzambe wana azwa lokumu. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Père de gloire, Zambe toke ko pambola kombo na yo, toke ko netola yo Éternel Dieu, pambola mana yo kumisama na yo, tobandaki na yo semaine mubimba nkolo tokomi lelo vendredi. Yango biso ba mama totombo lisusu mingo na biso pona koyebisa yo ke nzambe oza malamu, nzambe oza malamu. Ebele bazongisi milimo na bango epai na yo, ebele bakufi basali ba accident nzambe, ebele bisika oyo ezali kokumisa yo te. Me biso tolobi totiki bambeto na biso, toye liboso na makolo na yo, toye na se na makolo na yo, toye liboso na elongi na yo, pona ko adore yo, pona ko kumisa yo, pe kozwa fardo na tina na mboka na biso, na tina na basali na yo. Yango nzambe topesi yo merci, yango nzambe topamboli yo. Lokumu kembo zonge pai na yo, oza nzambe oyo kosaka te, oza nzambe oyo salaka ya minene, oza nzambe oyo okokisaka. Nkolo topamboli kombo na yo, tonetoli kombo na yo, oza nzambe okotikala nzambe, libanga la talo liziba na bomoi. Papa topesi yo merci. Hallelujah. Zwa lokumu nzambe. Hallelujah. Pa mama totomboli mingongo na biso lisusu, tobeleli makila na Yesu. Et que ne purifier biso na ngongoyo afin que le sang na biso la solo ya parfum. Toza bato tobesa makama baku. Bible lobi celui qui parle beaucoup commet aussi beaucoup de péchés. Masum suya ka biso na nzela ko lobebele. Makila na Yesu peto la biso et suko la biso afin que le sang na biso la solo ya parfum. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu, Zambe toye kobele ya makila na Yesu, ekita na ngongo lo biso totemi na losambo, afin que purifier biso, esukola corps, âme, esprit na moko na biso Nzambe, afin que losambo na biso, ezala solo ya parfait, liboso na yo Nzambe, yango topesi yo merci, pour na makila na Yesu, les sons qui délivrent, les sons de l'agneau, les sons de Jésus, makila ezali kopetola, makila ezali kolibere, makila na Yesu, esukola ba pensée na biso, esukola makanisi na biso, esukola biso na ngongo Nzambe, afin que losambo na biso ezala exaucé liboso na Nzambe. Oh, merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Jésus, les sons qui crient à bas Père, les sons qui nous purifient, les sons qui nous lavent, le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur, merci mon Dieu, Alléluia. Mama nangai, totombo lisusu mingongo na biso, toke kobondela, koyebisa Saint-Esprit akamba biso na intercession, a dirigé biso, orienté biso. Prions l'Éternel, Alléluia. Seigneur, Papa, toye kosenga, molimo na yo, parce que yo lobi sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Yango to sengi Saint-Esprit na yo, akamba biso ba mama na ngongo to koleksa liboso na yo, yo ayebi les besoins, yo ayebi les moments, yo ayebi tout ce qui se passe dans notre pays, dans nos vies, dans la vie de tes serviteurs. Yé oya sondaka le rein, le Saint-Esprit qui sonde le rein, le Saint-Esprit qui sonde le cœur, a orienté biso, après ce soir à requête, oh nini, oh va sujet, le sujet des moments, le sujet, oh, ezali na ngonga nango, oh le sengeli Yahweh, natina la mboka, natina basali na yo, oh bien aimé le Saint-Esprit, conduit biso, dirigez biso, joie contrôle, l'intercession, oh, biso va mato telemi, na diaspora. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui contrôle. Le Saint-Esprit qui sonde. Le Saint-Esprit qui réanime. Oh, merci, cher Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous oriente. Alléluia. Yo ebi ko orienter biso. Yo ebi ko orienter ma pensée na biso. Alléluia. Merci le Saint-Esprit. Merci. Merci. Alléluia. Mama nangai, totomboli mingongo la biso, tolobaki tozobondela pona mboka. Ya solo tolobi 2015, tozo conquérir, tokei, ba penser la biso zonga na mboka. Toyebi ke biso sodu toyebi mboka la biso Congo, bisika to uta.
tokende ko fixer regard na biso sikoyo kuna ba penser na biso zonga kuna totalisa nzambe yango to présenter nzambe yango nzambe azo contrôle na Congo toleli mingi tobundi mingi mais sikoyo komi ngonga na ye nzambe abunda ndenge abundelaki bana na Israël. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Père, nzambe toyoko bondela na nsima ya Congo. Yawe zwa contrôle na Congo. Yawe toleli mingi. Yawe makile tangi mingi. Yawe ebele babundi na nzoto. Ebele babundi na lolenge. Mais 2015 yo nzambe. Ezande ngonga na yo. Ezande ta na yo. Oyo moko akoki ko résister te. Yango toyo kobelela yo. Fixez regard na ona Congo. Fixez regard na ona Congo. Zwa contrôle na Congo. Bundela ba Congolais nzambe. Bundela ba Congolais Yesu. Bundela ba Congolais nzambe na bomoi. Nabenga kayo esukisa. Oyebi ko sukisa. Nabenga kayo mopepe. Oyo moko ta ko résister liboso na mopepe. Oh nzambe. Nabeleli yo. Ngana ba mama na ngai ensemble. O fixer regard na Congo. Ozo contrôle na Congo. Alléluia. Éternel Dieu, fais quelque chose dans notre pays. Fais quelque chose dans notre pays Congo. Que ba Congolais ba tatola. Balo ba ke ya solo. Nzambe yo ndoza ko régner. Lolenge ale moloto bandaki koloba. Esengeli règne na yo nzambe. Ekita na mboka Congo. Alléluia. 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 Ba mama toke ko bondela pona basai na nzambe. Oyebi soki na mboka basai na nzambe balali pongi makambo ebele lalaka. Ezala basai na nzambe ebele bokile sombi bango. Occultisme sombi bango. Mais biso tokoyebisa nzambe. Po Bible lobi ke baponami na ntango asuka diable akozwa memba Eli. Nzambe akende kozwa ba Eli na ye. Azongisa bango na nzela. Ndenge alandelaki Jonas ko. Jonas akimaki nzambe. Mais nzambe alandelaki ye. Nzamba alanda baoya ye. Baoya balali pongi. O mokile lalisi bango. Nzamba atelemisa bango. Pe nzamba atelemisa génération na sika. Na mboka na biso Congo bakotelema. Pona kobunda. Pona libération ya Congo. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu. Na eko bondela na tina basali na yo. Oyo bazala mboka Congo basombami na mokili. Oyo mokile sombi bango. Oyo nyonso sombi bango. Oyo basi basombi bango. Oyo mbongo sombi bango. Oyo gouvernement sombi bango. Nzambe tikete yolanda bango. Nzambe na yebeke yolanda ki Jonas. Ba oya yo kende kolanda bango zongisa bango na nzela. Petelemisa génération ya sika. Génération oyo koya na révolution. Génération ya ba serviteur parce que le bano lobi nzambe que il y a encore 700 oyo nano ba s'agenouiller devant le Dieu de Baal. Na mboka Congo, Congo nde memi réveil, na Brazzaville, na Angola, wapepai. Yango biso to bondeli. Na tina basali o balali pongi. Kono kende kotele misabango. Bao bakweisani. Kende kotele misabango. Kende kotele misabango. Alléluia. Jésus. Sois contrôle papa. Sois contrôle. Alléluia. Sois contrôle na basali na yo. Sois contrôle Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman. Tokeli suko bondela. Tokeli koyebisa nzambe. Basai na nzambe nyonso to bakoti na monde de ténèbres na occultisme. Ba oyo nyonso bazoya pona koyiba pona ko violer. Bazotia trouble na kati évangile. Nzambe akende kokutana na bango ndenge akutanaki na Paul. Nzambe akende kokutana na bango. Parce que nzambe apesaka bato temps, atikelaka bato temps. Ba oyo nyonso bakoye na évangile ndenge ya koescroquer ya moyibi ya ko violer. Basi meme na kati église. Nzambe akita kutana na bango. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Dieu, tu veux qu'on bonde la pona ba oyo nyonso basai na nzambe, oyo ba mibengisi baza basai na nzambe, me baye na bakanyaka, baye na trouble, na kati de évangile, ko violer, ko yiba, ko bebisa, ba foyer, ba famille, nzambe na ngai, oyo ezangonga na yo, kende ko kutana na bango, oyo tokoki kobenga bango ke baza ba méchant oyo baye. Koyeke baye lokola baye
sauver nzoka baye ko détruire nzambe na ngai kita na mboka na biso Congo kende ko sala lavage kende ko sukola kende ko purifier kende ko kutala na bango nzambe na bomoi po yo lobi likambo eza na tango na yango likambo eza na tango na yango tango eza tango na o nzambe kita oyo bakosala quelque chose na ba oyo nyonso basotoproclame kwanyake baza ba serviteur nzoka baza balu oyo baye mpona kodétruire kutana na bango nzambe kutana na bango. Alléluia. Jésus fait quelque chose dans notre pays Congo. Fais quelque chose. Alléluia. Maman totomboli mingo na biso toke kobondela na politique ya mboka na biso. Politique na biso ya mboka Congo eza kaka ya koboma ya kodétruire eza koévolue te. Tobanda koyebisa nzambe nzambe azwa contrôle kobanda na gouvernement likolo tina se. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, tokobondela na tina la politique ya mboka na biso Congo. Politique ya Congo nzambe eza kaka ya koboma ya kodétruire ya koétouffer nzambe na ngai. Soki totali na Bible basali na yo basalaki politique bango na bandaki kotambusa mboka bazalaki kopesa ba ainsi dit l'Éternel. Toza komona Moïse, toza komona Abraham, tozomona Moïse, tozomona Eli. Nzambe batambolisaki mboka na politique ya malamu. Mais politique na biso ya Congo eza nde ya koboma yango nzambe na nga yo ozalaka contre makila ozalaka contre makila kotanga yango nzambe biso bamama na diaspora totelemi yawe afin ke baoyo baza kotangisa makila gouvernement ya makila kono tozosenga epe na yo ndenge bango baye na bepe kaka bepe wana ebanda na mutu na bafamile na bango na bana na bango ekita tina bakati ya génération na bango nzambe tosengi epe na yo ekita na gouvernement oyo baoyo nyonso baza kodétruire baza koboya libération ya bana Congo nzambe kitisa epe na yo mama belela epe yebisa nzambe akitisa epe na ye na bato tuo baza koboma bakongole na bato tuo bazali koempêche libération ya Congo. Alléluia. Nzambe na bongo tosengi epe na yo tosengi epe na yo ekita na gouvernement oyo ezotangisa makila gouvernement oyo eza kodétruire bato tu baza koempêche libération ya bakongolais kutana na bango nzambe dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Maman jeunesse soki okoki kosala prière minute na biso oke na suka sala prière ya clôture mpe na kopesa maloba pa mama Léonie. Yawe na mawa nyonso nzambe koyo na bikama na ntango tosi kosepela yawe poto eyali ntango kitoko oyo tosepelaka kuta na pembeni ya kiti na yo poto tosenga tolobela yo nkolo poto ezozali mokonzi ya likolo na se yo nde okela bana na yo nkolo na bikamwa nzambe na nga na esengo nayebike na ntango oyoki biso bamama kolo tozalaki moma oyo esilaki kobonisa ete bamama bakutana mpe balelela yo nzambe nayebike nyonso oyo tosengi tozwi yango na kombo na Yesu pambola moko na moko balandi biso kimia mpe loboko no mosante eza likolo ya moto moko na moko surtout na mboka Congo tangosa ya bamama bandeko batata nzambe tika gloire na yo eza likolo na biso na kombo na Yesu Kristo oyo tozali kobela mpe tozali kolela butu na moi tozali elika ete nzambe okosala mpe osi osali mpona mboka oyo mpe mpona basali nyonso bazali kodétruire bana na yo oyo bazali kotambola na kombo bato bazali kosala misala molili nzambe limisa bango kwata na kombo na Yesu. Merci le roi des rois. Merci papa. Nzambe elolobi mpe libera libela kimia na bandeko nyonso na kombo na Yesu. Amen. Mama Léonie osali mpe prière ya kokabwana mpona pepe na Nzambe. Merci mon Dieu, mon bon papa, tout pas mourir surtout parce que vous allez malade. Merci papa pour te remercier comme vous allez bon de la biso papa. Merci nous amène à kimia pour te trouver la tango aussi pour senga nous mettre nous allez nous amène à bon moyo te kimia na yo. Merci papa tout pas mourir tout qui ni bonne nous aussi pour yo comme vous allez une prière pour na tango na maboko na merci à moi. Papa pesa kimia pour te allez nous amène à kimia. Tout pas mourir na tango to commission parce que vous allez bon nous amène à kimia. Maman sanjo la mana mo kupina bila kana kwa tata mwana.
Amen. Vraiment tokomi na suka pona miniti na biso ba mama nzamba aleka na kopambola bino to contribuer tolobi tozo contribuer kopesa mbongo na biso pona Pasteur Nzubila pona révolution na mboka Congo. Vraiment bolemba te en tout cas tango prière na biso ekatani pona miniti awa tango yo tikali continuer bondela pona famille na yo foyer na yo bana na yo sala ba prière pona yo moko ezali pe très important. Awa na média to se limité pour na air. Alors yo moko na ndako continuer prier au cours de même 30 minutes ndenge cet espoir ko kamba yo nzambe vraiment kanisela bino nyonso tout osengi kimia elanda bino ba oyo bozala ba problème ba oyo bozala ba difficulté nzamba visiter bino na nzela na intercession oyo parce que principe moko ezalaka soki oza ko s'occuper na makambo na nzambe nzambe pe ko s'occuper na makambo na yo biso lo kwa toza ko s'occuper na makambo ya Congo nzambe pe tozwi fardeau na nzela intercession ko bondela pona ngo nzambe pe akosokipe na makambo na biso vraiment kimia na mokonzi e zala elongo na bino tokutani à la prochaine bye bye. Bye bye.